Na moni vidéo no moko ozolia kwanga na kati océan. Mama. Il est missinga. Défi ce qu'on a zo peso lelo na sali so défi. Na moni ozolia kwanga simple que ya bien té. Moni kwanga oyo na pondo. Chers abonnés de Ludo, défi na zo tio lelo ya simple. Toko solo la pendant peut-être 5 ou 6 minutes. Objectif principal les que yo lingalo koloba na yo kata mo moko ya français té. Lingala kaka. Lingala kaka. Ça passe. Tomeka. Kwanga na pondo. Na bombango na sima. Top, c'est parti. Ludo, ça fait combien de temps tu es à Brazza? Bon, nazali na Congo awa banda Basanza Mitano. Mitano. Combien en français? Na France na habité hein. Tu as évité le piège d'or. Maintenant, expérience na yo. Tout ça ma comparaison vite fait. Côté Bilia, Dakar to Brazza. Ya solo nazali ki na Sénégal. Siko nazali na Congo. Bilia ya Congo ponangai eleki bilia ya bawara ya ba sénégalais. Et t'as lu hein? Ba bonné no ba oloba o. OK, bilia ba on ba leki transport pendant un déplacement. Ou pona ko ningana na kati ya Lipopo, na kati ya Mboka. Na Dakar talo nango eza mwa mingi. Kasi na Brazzaville eza mwa pété hein na wikoloba. Oki kozwa ba 500 non eza mwa pété. Talo nango eza mingi te. 2 points pour Brazza. OK, on est tu wana obligé Dakar gagner na question connexion internet. Ngai siko ngai nandaku na ngai naza na mwa bon nalinga na ebité hein comment nango nalinga na ebi yango te eloko boye pona kozala na ba éviter comme Kamotu est un français donc il a la box internet chez lui, c'est ce qu'il veut dire. Naza na RTL. Azana RTL. OK, batango mususu ezosala batango mususu ezosala te. Bon pona yo connexion ya malamu soko lingo pia point na Dakar ou na Brazza? Dakar. Dakar, de 1. Tous doivent sonner. Courant à maille. Ouh! Oh, Grieni, oh, Gangani. Maille na nini, Lotiliki. Lotiliki. Bon, na Brazzaville, tous na maille, tous na Lotiliki, kasi. Bon, boyebi, hein. Na koloba est le côté. Boyebi. C'est pas stable. C'est pas stable. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas stable.